Capage TV. Capage TV. Yes, toute personne qui regarde, juste au tali, au luli, au sumuki. Et bon, ce qu'on meli. À part Jésus, même prophète n'a pas talate. Tout le monde a l'oula ranzele. Même yon est au Vandia. Au Betsab Sobandikat. Capage TV. Parce que moi, je peux regarder, j'ai dit, ah, Alati Kitoko, soit Taza Kitoko. Mais toi, quand tu regardes, oh, Sylvain Kuala Yemba, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Donc, yotan rota là, au moins on aime Tarabila maté dans auto. Capage TV. Oui, le prophète a se sauvé. Le vingas il a tellement moi aussi. Na lobara na samtema ah Alati Kitoko ah bibi Azakitoko Azakitoko donc luli le monika flair au consommer ngote ngande mutalika suna lula kaneti mbuma de pona consommer de pasta boa kelinga. Capage TV. Nidité à pasteur Libanda, pasteur Ofalu Kapindar se repentir à Kangana nous pinze église parce que à maudire batu. Donc à maudire un an nous bana oyaye parce que webi batu ba otala kaka. Même bana église ah est-ce que c'est solo à pasteur na biso laki sanan. Eh. Capage TV. Bien ou quoi bien. Yangona ngana zo la classe française la gynécologie. Seul métier au mutazora chibaouté gynécologie. Même si on va simba basaba y a chef coutumier basaba non vrai non bye. Capage TV. Merci de vous abonner massivement dans votre chaîne par excellence Capage TV. On vous aime énormément. Actualité dans Capage TV. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne par excellence, la chaîne sans micro. Chez Capage TV, vous aurez tout. L'actualité politique, le divers, le théâtre, la culture, les sports. Chez Capage TV. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de liker nos émissions, de partager et de s'abonner, de commenter. Et pour nous, c'est un plaisir d'être vraiment devant vous pour vous présenter de nombreuses émissions. Et Ngamoro ne sera pas général major Naza A. Voilà, merci. Capage TV. Tout a commencé en 2005, alors que le pays était politiquement co-géré. Visionnaire qu'il est, il rêvait d'un Congo grand et visait la mise en place d'un socle en vue de créer une nation forte. En 2005, il a initié un référendum avec pour objectif mettre sur pied un socle, symbole d'alliance entre le peuple et ses dirigeants en vue de bannir la dictature. Il réussit à obtenir la majorité de voix du peuple congolais et ce socle appelé Constitution a finalement existé le 18 février 2006. Ce, en dépit des contestations de certains politiciens qui rejetaient l'idée, devenus aujourd'hui des applaudisseurs du fruit du référendum qu'ils ont rejeté hier. Et depuis lors, Joseph Kabila n'a cessé de jurer que sur le respect de cette constitution dont il a œuvré pour son existence. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées par la Constitution. Alors qu'il rassurait plusieurs fois son peuple sur son attachement à cette constitution en la respectant, chose promise, chose due, Joseph Kabila donne une leçon de démocratie à ceux qui prétendaient lui faire des leçons d'alternance sans les appliquer eux-mêmes. Il sort par la grande porte en marquant à jamais positivement l'histoire de la République démocratique du Congo en étant le premier président congolais et l'un des rares présidents du monde. 1. À organiser les élections. 2. Sans être candidat lui-même. 3. En acceptant avec élégance la défaite de son dauphin. Ces 3 points font de lui ainsi le père de la démocratie et de l'alternance, alors que d'aucuns doutaient voir cela se réaliser un jour.
Une année après, la République démocratique du Congo continue de déguster l'euphorie de son alternance. Ce, grâce à la vision d'un homme aujourd'hui considéré comme le vrai père de la démocratie et de l'alternance. Mbote na Kapach Télévision, en tout cas, merci na baoni na landa biso, bozo landa biso na bi ke pasta. Tokyo na ngombangu me. Yo ozano wana totike l'autre temps bandulukana yo bandulukano ba verser et ça non problème té bomoni débat plateau débat oyo tozana ngo awa prophète Marcus pour la première fois 2020 c'est comme on a boisa bilengi na prophète Marcus aza awa mutalika soza awa to sala moi échange ya ba idée pour na mambo nyonso ele 44 ya société na ba vie na biso na ba famille na biso na Kinshasa partout na monde entier to meka un peu micro na biso et meka un peu que zonge pambuta et yeboye prophète Marcus, bonjour et d'abord bonsoir, d'abord Boutou, bienvenue dans Kapach Télévision. Merci, na pesi bande ko so balanda ka biso mbote, bino nyoso bozali awa na tongo lelo na pesi bino mbote. Nzambalola pambola bande ko so baza connecté na Kapach TV, bo balanda Marcus TV, nzambalola pambola bango. Merci Mbouta, bonne santé. Santé carré, santé kitoko, na pesi mbote na ba internaute nyonso bandeko nanga internaute parce que comme na famille mo soudé donc na pesi bango nyonso mbote sika bazolanda donc vraiment partout ba koyamba biso partout ba recevoir biso kimia ezala discussion ezala makasi penate ba ida mabe kota pena mingi te parce que tant total anaka na sepela na ba critique ba sala par écrit na ba critique ba sala na ba voice na ba appel et fortifier rapé Baxabo Maël. Donc en tout cas, on est ensemble. Merci de continuer kaka na lire ya Kapach Télévision et zali et loko ngana na baneko lobaka na banga komela kisi hein na masanga. Mais le la moto nanzamba zala ki wana prophète Marcus le roi Mbutalika zala ki wana en tout cas et ça livre vraiment moi des banga na ba te kota na ngope ba misu pe ba bénéficier mbuta et là on nini o inspira ki yo pour décortiquer mambu ya masanga ya rolangwa nde lisumu soko meli normal ezali lisumu te parce que tout le monde a pasteur mususu ba melara vigno yo boyo lobi vigno ezali lisumu te masanga pe ya lisumu te prophète Marcus yé a contredire maloba na yo. Ezaki Dieu a nyo yo rango trop tonde. Non mais na bi mama normal. Na bi mama normal. Makambo ezake yo calcule belete na cerveau ko keno musika kututé, c'est normal, c'est des produits fabriqués pour consommer en buvant surtout. Et ça ba boisson alcoolique et puis non alcoolique. Alors, on a évité boisson alcoolique to non alcoolique. Spiritualité côté là on a neni na kat et là on a comprendre tête les lois parce que ba place nyos to kenda pe to mona pe ba to mona pe ba culture mususu ndenge ba consommer masanga et puis et kenda na contexte mususu mais na mboka na biso to na Afrique na biso to na monde ba noir na biso to te amara pa ba ndeko na biso belé ba prophète ba pasteur tout ça et kenda na secteur et kenda na angle moko boye qui est ezapenda diabolique. Alors, ngai elo on a lingana ye bati lelo ba me ka expliquer ngano nous bien vraiment masanga ya komela et komeli diabolique na sens nini pe na niveau nini to benga ngo diabolique. Elo on a lingana apprendre on a parce que non on a pas opportunité de na vana pasteur mo et pourtant on a beau frère qui est pasteur on est tout le temps ensemble quand il vient à la maison betango na kendara pa na e non to aborda pe si gens te ezala tango ye bof tu prends quoi? Bon, trouve-moi un peu de vin là. Non, mais mon aloba maïté. Toi, amène-moi du lait, rien. Ezara, amène-moi du vin. Bah, vin, on peut n'a au son, parce que ça sans alcool, assez peu la rater. Mais sur les alcool, il se retrouve. Sur la tournée, mais tant qu'on se retrouve, non, ici, il y a un peu de saveur. Hein. Tu sais, quand tu prends un truc avec, qui a de la saveur, ça fait du bien pour la santé, tout. Mais, on a beau fort, on a tête, oyoga bof yo kenona oyo oyoga bofor 5% 5,5 kuno yoga 18% mzumo na yeye na tinda ngo ba yelinga 21%. Mais bof ndeni ya yebeneza plus concentré mais yange komi le somo diabolique po basala ona kingabwa na ba compagnie na biso ba bralima na ba bra Congo
photo ya yendenge uti na carton yango eza na valeur. Mais bon, en fait, ezaka juste pour ça, moi parenthèse na Tchaki, mais na comprendre phénomène on a été tilelo. Le quoi tu vas na prophète. En tout cas na OCP la bena na yokango. Na yoka bena explication yango comme ça na zonga mutu. Po tilelo na zonga mutu te. Na point wana. Tilelo na kamo akaka. Obi combien des années na bana yamba bof na pale. Oh ba 20 ans de. Na yambake ka. Pour na sali 21 ans na mwasi nanga. C'est que bof na yambake donc ça fait même 20 ans. Dans to kima débat on a tenu un peu to aborder débat on a. Parce que ce qui na apprendre on au salon à plaisir. C'est un grand pasteur à Komagu na Canada. OK. Voilà. Prophète Marcus Frata, le on a venu sur plateau mon ambuta qui suggestion na yé et puis makanisi na yé. Moi réponse par rapport à Marambalobi. Nakanisi que les sous-moezate pour yazulukaeba masange comme diabolique ndengenini. Voilà. Azulukaeba masange comme diabolique ndengenini. Mais je pense que les lots photos ont na jeunesse ne bandeli ya mukili. Déjà la jeunesse doit comprendre que nzamba sali nyon sommet et ça na ba interdiction o ya peseki. Ba interdiction ya nzambe zali. Na kati ya ba interdiction to lobate que non parce que eza maele ya mutu mutunda azu masangu asali boye et kokoma diabolique comme non nyonso e koma diabolique mutu penda sala kango mutunda sala ba bloc ebele comme diabolique. Satan profite na biloko ebele oyo mutu asali na mayele po comme diabolique bombe atomique mutunda asala ngona mayele poison batunde ba osala ngona mayele nde bazo ko empoisonner batu awa mais ce qu'il faut tika koyeba ke masanga déjà ko wuta ne bandeli ya mokili nzamba za na ba interdit na ye oyo ya pesa awa iza ba limite awa ko sala boité awa ko sala boité maintenant tozoya d'abord na jeunesse tozomona lorsque Noé mokili ya mibale bandi mbule beti katani Noah bandi mokili ya mibale. Avant Noah zalaki intègre. Avant Noah zalaki lokola bandeli ya vie ya frère Mbuta to ebite soki ya pasteur. Azali na ye bien Noah ba te akabatu boya kota na arche. Batu boya kota na arche te. Et ça là que non mbule beta batona bakufa Noah se sauva na mwasi na ina bana na ina biloko nzamba bisaka kotisa. Tant mbule katani nzamba bisi Noé ba mukila sika ngo yo bandela o sko to banda na yo. Ah sko Noah tali que no ba bien nyoso mukili nyoso ka ngande patron. Parce que mingi abatu balangwa na sima kozwa mbongo mingi abatu basala ba bêtise na sima kozwa mbongo parce que Noé ce kotanga kiti amoni na tika linga moko mokilo nyoso ya ngai Noé mais 20 wana na guta kona te aloni ba vino ye moko ce ko bandi ko mela o pene langwi saka wana Bible zolo ba ke Noé langwi na sima ya Noé ko langwa Bible zolo ba ke moko ya bana na ye ake kokota na ndako akuti papa na bango na se ya kuti atikali ni amoni pe bolumbu ya papa. C'est alors qu'a rapporté rapport et pas baninga libanda. Boya nanda ko papa za bolumbu bande kona ye bazui bilamba bazipi papa. Tangu kuite sili. Pour kuite atomelele ngo ba problème ici là ka. Lorsque ce ko esili. Ba beteli no wili solo. Chama mone bolumbu nao. No alobi chame mwana nanga amoni bolumbu nanga. Papa wana bosani ke yemo ko mutalangwe. Yemo ko mutafongoli porte. Ya diable papa wana a profité abandi ko lakela mwana ne mabe. Alakeli mwana ya mwana na ye. Cana, alobi maudit soit Cana, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. A condamné qu'il bota bakanane à cause ya nini masangande salaki makamwana nyoso. Kuiti nde sali. Yango moni kaka na continuer na bango, bana ya basi baye ko mona ke non to ko vanda peka aboye. Tozana mibalite. Ozomona. Kaka na Bible wana, bana basi ba moni to vanda ka aboye tozana mibalite. To langwisa papa na biso to bota nayi. Ba langwisa lote ndengwana. Babota na yebongo bana na ye balangwisi baboti na ye ba sangeza mabe soki comme pesa ku balangwisi papa na bango baboti na ye ba pesi masanga langwe ba ye babimi na ye baboti na ye baboti ti papa ye ko sutuka bana bakomi na bazemi koto to zaka biso moko bazemi uti wapi donc l'alcool ezaka eloko yo ezo pousser mutu na bêtise parce que ezo longola mutu na no conscience normale ya ba makambo mususu il faut to sala ngona se ya kuti o ka te batebele balobaka na mele la Cynthia masanga donc na boya koloba noté et bien que suna meli déjà esprit moko boy kokote la ngai so ko poya azoluka yeba to diabo aluka yeba diable à côté li wapi donc lorsqu'on langwe esprit diabolique ezo ya directement parce que le Saint-Esprit ezo bima parce que Saint-Esprit lingana na masanga te pese micro merci prophète OK bino ne botanga Bible trop nga pena na yeba ngo mingi te parce que na zwa temps autant ngo mingi te na yebi te soki za nini so bi na koma Satan na yeba te na tuna no likamo comment se fait-il na likamo nzambe a saleli Moïse et pardon Noé
ya bolamu ke basala bateau apese ida malamu akota pe banyama mibale et pour sauver pardon monde quoi. Mais comment se fait-il que 20 et se retrouver na kati masanga et se retrouver na kati nani asala masanga wana basala on a objectif nini masanga comment na kati ya bateau wana comment ce bayebi que vraiment parce que Noé tie comment na niveau sur la nzambe c'est que ayebi makambo bobangi ya nzambe makasi parce que ayebi bobangi ya nzambe c'est ka koyeba pe que masanga eza un danger na vis-à-vis ya nzambe bon comment masanga se retrouve na kati ya bateau. Merci beaucoup. Masanga se retrouve na kati ya bateau te après déluge Noé akitia bandi kolo na 20 aloni vino ce que tant aloni vino parce que déjà vino ezali kolonama eze loko euti dans ancienne alliance ezalaki balona ka vino mais na kati ya vino wana ezana ba vino o epekisa maki komela o epekisa bazobenga ba boisson enivrante ba liqueur ezali na ba liqueur depuis la Bible liqueur ezala o pende pesa ka kwiti o bande ko pekisa maso to kena mukanda ya Luc chapitre 1 tozomona même na kobota ma ya Jean-Baptiste tozomona ke ange azobimela Marie et azobimela Elisabeth azobisa yeboye ozana zemi okobota mwana Luc chapitre 1 totanga verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie car ta prière a été exaucée, ta femme Elisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Yoka, il sera pour toi un sujet de joie. Zela. Yo lobi ato melika mukie soko langue tes péché tes zela. Il sera pour toi un sujet de joie. Hein? Parce que vraiment point capital nous ngwana. Il sera pour toi un sujet de joie tokendi. Et de l'allégresse et plaisir se réjouiront dans sa naissance car il sera grand devant les seigneurs. Il ne boira ni vin. Luc chapitre 1 verset 15. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de Saint-Esprit dès le sang de sa mère. Balobi akomelate 20 pasteur ici la Bible dit il ne boira ni vin. Prophète zela ngai nanu na beti CTT ngara olando nanu tamba zonzi na micro ndesi ko ngana yebiso posa nanga loba nanu. Merci beaucoup. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sang de sa mère. Là aux hommes on a déjà mutumo bwenza malinga tambola naye azala rempli de l'esprit bazoko interdire déjà mwana wana amilate oizali masanga. Aux hommes on a même maman ya Samson. Moi si ya Manoach lorsque ange abimé lié pona ko annoncer ko kobota mwana moko ozala makasi ba pekisa ki même na mama wana acha lisusu masanga likola monoko pona nini ako essuyer mwana oyo azakati na ye. Donc lorsque mutazomi la masanga azoko s'essuyer nami pesimo bimba nkolo epai na yo Yesu ngambo tome mabana nzambe zali kozala fidèle na yo Jésus omona wapinde kabo ya mapapu wapona karapasi yankoba. L'album est déjà disponible sur toutes les plateformes. Avec comme son Dédicace Seigneur, Fandanayo, Mathieu Sili, Made in Christ, Bundelangai. Retrouvez Ruth Misambu bientôt à Kinshasa. Pona bana kin bana Congo bazana kati ya Congo bientôt bana kin nazoya. Une fois déjà masangezo kotana donc Bible zolo baki bayebisi mama ya Samson ndengo kobota mwana wana kozala grand akozala makasi okomela su masangati et puis apesi principe moko rasoir rigoleka na muto mwana wana te soka bota mais yona nu mama mutozo mama mwana oyo éviter que olango pona ni babika ko suyer mwana wana et mwana wana ko kozanga akoya kokota na kati ya babiloko moko boye oyo kozangisa ye promesse en Nzambe to bénédiction en Nzambe katikati na ye. C'est pour dire que un enfant de Dieu mwana na Nzambe akolo bateke nondenga na boye komela masangi koma miwa pepe kisa miwa na Bible akomela masangati na landio très bien et puis na nyonso lobi et là on a comprendre ga wana et là bazo tirer mingi matoyi ya batu eza kolangwa. Le fait à komela na moni ba pekisi penza te mais bazo pekisa mingi ke ocha alcool na nzoto nayo etinda ona kolangwa. Mais est-ce que bikende tozaboye il y a beaucoup de gens à préférer rapport nzoto na yo ke lenge yo ka bien après kolia il faut mela moi masanga muke ezala ba misu ba mela masanga mais a evitaka
Zana landela phrase wana. A préféré raponzo to na yoka bien après ko lia fois milamo masanga. Wana ba pasteur rebelle ba olando pe. S'il vous plaît. Na kangi na mo wana zong S'il vous plaît. Ngara lobela masanga en général. Na otala ba catégorie te. Na loba na sens nini. Omoni masanga o to melaka oyo. Batu miso esala bango bien na digestion. Batu misusu so ameli moi verre na ye. En tout cas, il se sent bien. Mais on a un objectif, c'est que elle est belé et l'angouissaye. Bazali. Mais quand on a généralisé que bamela ne masangate. Il y a un moment où on a une question. Noé pena mutu, ba pesa que grâce à Bixa Mukili. Comment se fait-il à se retrouver sur na masanga na maboko nae? Et comme la que comment? Olobi be galona ki ba vino banin banin. So wa yebi bena que non vino wana alinga osela on masanga. Et que azosela nzambe na ndinga busolo. Pourquoi comment est na niveau vino wana sela on masanga? Parce que ayebaki ke pousser na mabe. Ya koma ki tina niveau sala masanga na koma. Parce que ceux qui tolobi ke ba melaki yango, yo lobi bien ke mukile zaki soute zaika bango, c'est que bango mo basaki masanga wana. Siko bango ba bazaki na bobangi déjà nzambe ba sauver pe monde. Comment se fait-il siko ba lo na pe vino, conscience na bango pezo lobela ke tout ça ga masanga. Donc ba yebi ke masanga est important. Peut-être que Noah melaki en excès, ne me maki na kolangwa, pour ba koko na yeso ibana na eba ko mona mais koloba ke Noé moko azaki ata na image te ka mela to mona on flou parce que ti aloni ti basali yango e vandi na ndako na ndimi te bana ocha na balabala e vandi na ndako après ba consommer après consommer et na ndimi peut-être que Noah saki masango pa mela ye moko do senge na bana na epe ba mibana o mela ngo. Alors pourquoi ayebi ke za mabe mamela ki yango annexé parce que te comme akalangwa do amela ki annexé. Voilà, il y a un long one. Vous avez fait que ma place sur la Bible est moins compliquée. Il y a un sumu kapé. Mamba au sumu kamo ezate wana ngana lo ba makambo ngana omuna. Prophète azoteya ngana azo captiver et puis nazo tuna. Voilà. Merci. Nakanisi ke makambo wana ikomama ki na Bible pour batu ba tirer les leçons ko ba conséquences au masange ko memela bango. Zela. Je suis clair avec ça parce que ceux qui étaient balinga ba la conséquence. Wana mbuta oboya. Te na boy muke parce que comment se fait-il bino boyebi ke loko wana eza satanique. Bochango na ndako. Non, nzamba sala masanga te. Eza nzete ba lona reboti ba. Oui, so ayeba eza satanique. Na lobi boye. Il faut yeba d'abord na lobi na jeunesse, na bandi na jeunesse pour na répondre que nzamba sali jardin a tchebe interdiction. Et pas na nzambe nyon se cause à la sur place. Il y a une Bible zolo ba tout mais permis mais tout n'est pas utile. Nyo se et pesa mel langonga mais nyo se za utile na zoate. Ba interdiction pas na nzambe zalaka. Ko ba kezana batu mususu, ya zana besoin soka le amela moins 20 pour yoka bien lorsque ozo mela moins 20. Le meli, le beau meli, mukila le bakala petit vie à mangeant. C'est comme ça que muto kokoma ti na ko soulé. Lorsque muta bandi ko soulé conscience na ye, ezate que péché bandi po bandi ko soulé conscience. Te masanga nyo soto mutazo chango na munoko. Et que vanda wana te vanité ko travailler toujours même ndambu ya conscience na yo. Et c'est alors que lorsque masanga zo kota na munoko amutu. Ici balobi na Jean na lik to ki balobi na mama ya Jean-Baptiste à cause même où ils allaient vin ni liqueur inivrante. Donc bah différencier. Vin c'est pour dire vin simple. Liqueur inivrante c'est pour dire oh langue ça. Mais ce que yoka mutunyo so o Holanda biso o peut-être yepé azara bon ngape bon c'est ngana mela mo muke pona yoka bien. Wani za ba posa ya nzoto. Bible zolo babuina mukanda ya Romains chapitre 13 verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour loin de l'excès, des livrogneries, des luxures, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire la convoitise. N'ayez pas soin de la chair pour satisfaire. N'ayez pas soin de satisfaire la chair. N'ayez pas soin. Mais makambo te eza clair. Tala, Cynthia. N'ayez pas soin de satisfaire. Na ebité soki na ebolo ba français te pesa là c'est ça. Ah, mais là on va répondre. Yango moni Yesu alobi na mukanda ya Matthieu chapitre 5. Et pourtant c'était avant. Bon, oko zwana mo sindo sumuki. Mais Yesu ye na tourna lobi non.
personne qui regarde une femme pour la convoiter. Asimbité. Atalika bobi. Alulikaka. Bible zoro baki si abimina un esprit. Et bon o tali bimina esprit. Et bon o tchena munoko. Te na lobi boy. Zela. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5 verset 28. Matthieu chapitre 5 verset 28. Yesu lobi toute personne qui regarde juste au tali au luli. Osumuki. Et bon ce qu'on meli. À part Jésus, même prophète n'a pas talate. Tout le monde a l'oula ranzele. Même yon est au vendia. Parce que la beauté d'une femme se trouve dans sa coiffure, Secret of Beauty assure la fabrication et la vente de perruques de qualité, tendance et durable pour satisfaire votre désir de plaire encore plus longtemps. Nos perruques sont fabriquées avec des cheveux naturels pour augmenter ses chances de durer encore très longtemps. Et parce qu'on veut être belle de diverses manières, Secret of Beauty vous propose plusieurs sortes de perruques à savoir longues, short, courtes, noires et colorées à poser avec ou sans col. Vous pouvez faire vos commandes en ligne sur Amazon ou encore nous rejoindre sur notre page Facebook Sarah Amani ou encore nous contacter au 4036 063 765. Secret of Beauty, les secrets de la beauté d'une femme. Bon prophète Oyebiso. Et sougara mutema. Jésus a balaté à côté de ma cambangote. On dira zalaga prudent. Mais biso tout tigali n'a pas vu Noé. To zalagi prudente. Moi si nion soa bimi bien. Toujours mobile il faut atala. Wana pena lukuta. Ete wana pena lukuta te. Loba ke moi ça zo leka. Yo moi ça zo leka koto yo talisi motubo. Ah wana ko kimango. Mais est-ce que koka kenzela tozo tambla soko murika moi ça bibi. Bon bela liboma. Omoni, le problème c'est quoi? Ici, la Bible dit, exemple Matthieu chapitre 5 verset 28. Toute personne qui regarde une femme, la Bible dit, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Pour la convoiter. Non, bisous sauté. Parce que moi je peux regarder, j'ai dit, ah, Alati Kitoko, soit Taza Kitoko. Mais toi, quand tu regardes, oh, Sylvain quoi la yemba, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Donc, là, toi, tu es en train de convoiter. Moi, je peux apprécier, dire, oh, Alati Kitoko, Aza Kitoko. Non, attends. Attends. Je peux dire, non, Alati Kitoko, Aza Kitoko. Je dois apprécier. Si Taza Kitoko, Alati Kitoko. Mais il est en retard là. Non. Il est en train de convoiter. Donc, en train de molimo. Vous voyez? Il est en retard là. C'est convoité. Et lorsqu'il regarde, dans son cœur, il s'est dit, il pense directement. Donc, il y a sur des gens suyés conscience. Donc, Obimi de Anaïna Moutemana. Adultère. Il y a un micro. Oui, que le prophète est intéressant. Moi, c'est plané fort. Oui, que le prophète est sauvé. Le vingas, il a tellement moi aussi. Na lobara na samtema la tikitoko azakitoko donc luli lo monika flair o consommer ngote ngande mutalika suna lula kaneti mbuma de pona consommer de pasta boakelinga moni prophète boke na biso mabe qui te dit que ngaso na talika boye na luli mbala moko yo o apprécier. Écoute, la Bible est en train de souligner la convoitise. C'est un exemple PCA. Oui, nous avons par rapport à ce que la Bible a souligné. Ça veut dire que tout quiconque regarde pour la convoiter. Hein? Donc, convoiter, envie de prendre. Oui, envie à cause. Prophète Aza jeune, taninga kamuni costume bibi bientôt luliango. Yo gaza kamuni yango pamba. Non, pas c'est belle sanzoto nae, ayo ke lengi ke nzoto elati bien. Vous comprenez? Donc il ngo lobake aza charnel. Aza charnel mais azo ça l'effort ayamba salut nzambe ya nzambe à vivre vie à éternité après liwana e. Biso nyos de lukango. Mais prophète aza na problème sérieux.
Pourquoi ça un problème sérieux? Azana esclavagisme makasi ya kosala bona statut na ye. Ezana makamuso akosala ne peza ngo lisumu te mazobanga ne kaka. Pona kibonzambe. Pona kibonzambe legi dose. Ozomona ngana ngana loba boy. Ezala prophète nenga zaboy a masqué biso te. Moi si soko alati tant déjà bi alati bien. Azaki toko c'est que amoni ba paramètres o ezana kati nzoto et vimbisi bilamba et tindi apprécier. Pour moi c'est so azane bien te. Excusez-moi les termes pour basi biso bazaba négligente que azane pena tirante te na limite prophète ko lobango. Prophète ko lobango pa ya o ya moni kaka tirer. Donc lingo lobaka ka convoitiser pe mais na ndenge moko ya VIP. Na vie na VIP en tout cas. Ça, c'est intéressant. La Bible dit l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Prophète Samuel, à côté pas David. À côté David était, alinga cha grand frère David Mafuta. Nzambabina yete yesi na boakai. Hein? Nzambabina ye, moi je regarde le cœur, mais l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Donc Nzambalo la oyo, aibi ke muto alula ke loko ebetiye na misu. Donc une fois tali. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Il peut regarder parce qu'il est frappé na misou, mais il n'a pas convoité. Prophète. Prophète, n'adimite osa faible. Osa pena mwana mobile le vrai sens du mot. N'adimi pete osa pede. Osa pena noko. Alors toyebani. Toyebani kati na biso. Kochanga te na kati en grosso modo, yozala libre. Toyebani. Prophète. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. L'homme, la Bible dit, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. C'est pour dire que à tel est le policier. Mais l'homme, la Bible dit l'homme. Ça n'a mis l'ongolité. J'ai dit l'homme regarde. Il y a un moment où conserve des konanga basi balataka propre. Pasteur mon côté webi sayote, au moni manzaka ba vernier ou ta na deuxième monde, souki wana za ya batwa. Non, ils ont pas distraction. Voilà. Souki na yo bien, cha manzaka no bien la propre. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Et le que poussera mobile pas moi si ce n'est pas d'abord comportement, vie de prière, non. D'abord propriété, façon na yo, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Tant tel amoni non, aza propre aza kitoko à s'approcher. Alors découvrir bablo mususima. Mais ce que oye soit lobeli na lik wane zali na matière pardon. En plein cœur de Kinshasa, la capitale, un endroit chic et branché s'offre à vous. Parc au Prince vous ouvre ses portes. Lunch bar de tendance, boîte de nuit assurée par un DJ professionnel, salon impérial. Ici, la devise est le plaisir moderne dans une ambiance authentique. Savourez le plus extraordinaire mélange de haute qualité servi par un personnel impeccable. Notre adresse, 26C, avenue Chikapa, quartier Lodja dans la commune de Kasavubu, derrière l'ex-Zamba Playa. Na sens ye sur le beli et na sens ya que mutu soka tali na envie ya kolula parce que oyebi ezana mutu muso atali mais mutu comme ninga comme raisonner ah sona mundu ki na ko bomé na boto lango donc azo sumu comme ngana ko tana bi ah eza kitoko c'est une belle voiture mais et suki wana eza ngate ah convoitise donc bande ko so ba Hollanda les prophètes marqués et frata bon comprendre frère Muta aza comédien ko sakana te mboka oyo bon les moko ya ngomoni na ko kana supporter tes frères c'est cadeau comprenez mon émotion prophète limbisanga nazala posa penate na ke comédie zala mais nazo lingande na yeba na lingana apprendre obi ke hermo nazo apprendre na oleka bato côté église pour bato côté église hermo ba se déranger ko ba zo sola na ba ngana za en direct donc correspondance de mes pharaons donc nazo savoir alors na elo n'a ce qu'on a analysé Nathalie donc c'est que Jésus qui n'est pas loin donc convoitise on a autozo yoka donc so comme boule na nenga mabe parce que na stade nini autozo chake mutaboule mabe pa ya mwasi ko coucher na ye parce que moi na mobali nyonso pas comme na point ya kwa border mwasi il faut atala ye makanise keke o soki na coucher na ye na oyoke lengi
donc na aborder ce qu'on a dérangé neto yaka prophète yo ngolo bana déranger moi na batute si quoi faut déranger tala kinino tali ba paramètres et c'est pelisi yo oyet yo kasi sinda nengo zabwe net ndena na convoitisa yo te okazi na ko lelo ba avance rien donc pas na yo kutu Jésus a na raison mais ozana bandika oza comprendre mais makanisa ne kota na ngote yango na lobby boy batu nyonso pete ka batalaka basi pona kokanisela bango accoucher naye donc c'est que batu misu batalaka moi ça loulié penza que on pena vrai bon mais a boulette que non il faut ka bima nango wana sumiki nete c'est ngana kota lola botana ya bata 13 donc voilà. Au moins, le mot lobby est très important. Voilà. Nous sommes des hommes. Hein? Il faut batuba longola. Au moins, le awa, quand bas extra pour être troublé, ban en Nzambe mutu. Makasi. Batubele ah na ko pengwa nanga nazo en l'église des noirs. Ah moi na Nzambe ya solo ayebaka que mosali ya Nzamba kozana ba faiblesse. Voilà. Et moi na Nzambe ya solo ako pengwa te pour pasteur a pengwi. Voilà. So pengwi pour pasteur a pengwi, c'est kozaki no moi na Nzambe te. Parce que tikala oyebaka lelo ezana bana na Nzambe oyo baza ba pasteur te o babanga Nzambe koleka ba pasteur. Parce que lelo to comme découvrir que portable la pasteur eza bibliothèque ya ba porno. Voilà. Et pourtant bana na Nzambe mususu même porno o ayebi yango de par les enseignements ko tala ngote. Vous voyez? Ouais. Alors, il faut porno pesa les sous. Mais c'est un péché. Nalobi si on a tout une question mon prophète. Donc, c'est juste koyeba kaka, koyeba. Prophète, on a tout les lots mogo. À quel point nous autres moi si à Moutagala et comme porno. C'est la question. On a besoin de réponse. Mais Moutagala déjà porno. Non, non, c'est porno il est loba. Là c'est moi yo. Porno il est loba. Acte mogezo salama bazwili bino ngoto bozo tala yango. Yango porno. Mais par exemple, bova na parler mo boye douche eza ya libanda ba benga kikoso mwana mwasa azwi kantine ke sokola yo yeba kite te yo yeba kite mais déjà tu une question bon na tuna ka question à quel moment nzoto ya mwasi ko mona mutakala boye et comme porno to lisumu voilà porno te ils sont pas différents à porno on a vraiment besoin d'angoté il faut eba boye kasi na ozongi sona mukanda ya Matthieu chapitre 5 verset 28. Toute personne qui regarde une femme pour la convoiter parce que tant au moins photo ya moi si bolumbu dans mutuno kansani ponde to vani boso batnoso ba otala ngana yo na ebisi au moins ndeyo moni 13 femmes nanzela ngasko na biso na ucho le kana station makampana na moni mama moko oteka ba bitabe moko etila bitabe moko mipiko chango 500 na makantino mona te na makantino mona nini n'est-ce pas comme on habitabe o mona habitabe tant na lo ba munzo za la biso na leki da station makampana moni mama moko oteka ba paipa etila yo na makantino mona voilà yo kasiko. Donc, lorsque vous regardez photo ya mwasi moko za bolumbu, oza mobali wana ta pasteur nyo so atali yango asumuki. Na pekisa bana na Nzambe ko tala ba porno apona bongo. Écoutez maintenant. Lorsque ozota la porno, otali porno. Na kati ya mutu ezaka na conscience na subconscience. Subconscience a ko garder loko wana na kati na yo. Même na conscience olongoli yango, na subconscience e ko tikala. À travers la subconscience, c'est là où le diable s'infiltre kama kasi. Na ba vision na o ezali ba songe diable akoya s'infiltrer à travers subconscience na yo okomi kolala olo to coucher na mwasi et wuti na yo te eza démon y mettre mes esprits de l'air et capter subconscience na yo yango moni yesu tango wuti nzala na ye ya 40 jours et 40 nuits zo kita satan talika na mutu yesu amoni nzala a proposer mbala moko soza mona na Nzambe zo libanga obongola lipa amemaki na biloko kolia po talaki na kati na ye amona ki nzala ebike a oyo ko ndima sala ngo facilement lokola pa za na nzala bimisa sala ta miracle moko bongo akiko tenter na position o yesu azali laki. C'est pour dire que lorsque subconscience zo garder pour nous mutu atali les esprits batunyo so ba tala ba pour nous omona ki ba wumela na kati ba bitumba ya ba esprit ya ba marié femme de nuit jusqu'à ce que ba lekana ba délivrance mais prophète oza vena sir ba tout ba tala pour nous ba femme de nuit na ba mari de nuit na lobi bazate mais ba kutana na ba biloko wana za la visiter par un esprit te petchaka micro akut ba kutana na ba biloko wana za la visiter par un esprit atala pour tout na mutu so atala pour parce que après ko tala ba pour nous comme elanga pata une ou deux fois na la l'autre na coucher na moi si moko puis na comprendre esprit de l'air est raté on a biloko wana te. C'est qu'on a le babou. Pardon. Prophète. Est-ce que ils ont un village belé
neti biso à force à kobeta beta trop ba concert na ba mboka to ke na ba village mususu oye na village wana batu c'est normal balata na bango elote o santé au talibasi au gangi mais pour na bango eza normal eza na ba Afrique du Sud eza na ba Yokadouma na ba Congo Brazza eza na ba fin fond ya ba kota ba duru ba ya ba mboka na biso na RDC nga na leka na ba mboka ebele na mona ke basi balataka rien mibali pe balataka rien donc ici va finir kaka pai mo eloko mo muke nzoto tu libanda siko tango to mona ki biloko wana bien que mo tozo lula pe que momio bien sûr na juillet mais ozo mona ko tout le temps et puis ma mbalo ba ke momio so na juillet longa na mutu pour tout ça là ba 2 semaines ba 1 semaine ba jour donc elingo lobake komona nzoto ya mwasi et pas na biso comme moi danger pardon parce que to mesani na vite ya komona ka basi baza nu mais ça na bamboka msuto ke ka ngola ah soki na ilia eza passion mona mwasi bana lati bilamba complète au mona kaka slip baba afinike loko moko boye siko bango ba mesana do bango mona normal yango mona tuna une question komona mutakala ya mwasi eza forcément que au commettre péché to eza nde idée oyo ocha parce que bako tindelo be mutakala mwasi to mona bato ebele ba tinda bango ba biloko bako tinda pe loko na téléphone no tali be mutakala au convoitiser na hôtel mona oka normal na zolobela juste convoitise ko éviter juste convoitise ko kende na point o ezali avant to pesa ya akotsa na plateau moko lobaki akotsa biso ko kende na point o ezali mutakala ya mwasi to mutakala ya mama moko exposé na internet to ya femme moko to ya pasteur moko to ya homme moko to ya papa moko ezali très dangereux surtout pour na bana na biso ndenge bana bazaboye c'est trop dangereux surtout que la Bible ezoloba na mokanda ya Lévitique chapitre 18 nul de vous ne s'approchera de sa parentante oti na masanga n'expliquer que mwana ya Noé Cham balakela ki mwana na ye kana à cause komona bulumbu ya tata na ye déjà ezalaki interdit mais lorsque papa apprendre ngo lakeli sous mabedonga tala kilaka yete et pas na nzambe découvrir la nudité de son père c'est une malédiction. Découvrir une nudité à maman na yo eza malédiction. Ndo moni na bamboka wana. Bana wana baza maudit. Bakotambola na malédiction na likolo na bango. Ndenge mo pe tanto lobawa. Zila. Za ba maman mususu pe na mboka. So toke même na kinkola o mona maman mususu ebi parole de Dieu te o sokola na bana na ye. Eza pe na ba musu ba olanda biso alata na miso bana na chambre. Ayebite kazola ki la bana mabe. Les enfants comme ça so ba bondeli pona bango te. Mona na okuta na ba blocage ba mrambebele parce que c'est une malédiction. Donc le parent baza sacré, Bible pékissime toi, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Excusez. Et ceux qui wanate s'il vous plaît. Pardon. Pardon en fait. Pardon, toujours évolué. Donc c'est que batunio so basola na piscine en famille. Vous avez déjà maudit. Oui, le parent chrétien au baïbi parole de Dieu. Bako qui n'est jamais na piscine ba se déshabiller les bosso bana basoko le babo zala yona mwasina. Vous ne pouvez pas les faire devant les enfants. Donc so bo sali ngo bozo bloquer déjà via bana. Si on a tout là non, nidité oyo lobeleza mutalati kading to atikali pena nzombo. La Bible dit nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Ce que so lingo ba nudité na zolobela. Nudité zani. Ça mutalongo bilambat. Ata atikali na silip. Ako sala ngo na miso bana te. Pour sauver déjà la vie des enfants. Au tika na silip na miso bana te. C'est donc c'est pas no ba koli ba calculer nzoto papa. Qualité mais est-ce que cham tanga mone bulumba papa na yazaki déjà bala non azaki abala bota yekuta azaki abali ya boti parce que mwana na ekana balakela kinde mwana na ekana mais faut éviter même na bano baza même ya miké pour ne pas que diable s'infiltrer na likambo na vie ya bani comme modi parce que za teke non maman longoli la ki bango pona kolakela te papa kuta langu alali na kidiba mais yaye par hasard oyi banda ko ba studio ufungoli porte mbetu pembe na porte akuti papa alali boye bilamba na nzoto ezate vous voyez. Et même mbala moko malédiction likola ba kananeye ya ko souffrir na vie na bango à cause de ça. Ndenge bandeko so ba olanda pe biso ona lata liboso ya mwana po ya ba mama muso ape bolumbu bengi mwana ni Karine mama yaka finanga bouton na mukongo wana na bilamba te mwana bandi ko finer bouton na mukongo c'est déjà mauvais déjà mwana wana faut balukela faut ba bondela pona yi siko na kawana et comme moi compliqué muke pourquoi est-ce que bilamba kitoko lati we prophète et nango kalate à l'époque, so vivant en temps à Kalamese que yo bembele donc au kufana libabe parce que so tali pena bien na bakoko na biso na koya vers ba année proche. Les gens ne portaient vraiment pas les habits. Alors yango moni ba génération ya ba parents na biso oyo ba uta na ba biloko wana ils sont trop bloqués parce que wana ezaki coutume et na kata coutume wana ba kangama trop so tali ba vie na bango beleza ki bloqué.
vivre épanouissement mususu biso to bikité ba biki be épanouissement mususu biso to bikate lelo bazaki bloqué na ba makambe belé ezaka ndenge moko lelo makambo évoluer na ba ndenge mususu ba discipline ebele ye moi ata ba bêtise peso continue na ko sala mapo ko silate mais lelo quand même bato ba komi ko respecter mo ba principe mususu nzambe ba crainte de Dieu koti au mona que même ba ndeko na même ba papa Lutumba vi na bango na ba musique ba zui quand même mo ba fali ba zuité au moni donc makamba kalezaka ndenge moko ezaki na moi ba négligence ba makambe belé aujourd'hui ba discipline koti bato moi ba sagesse intelligence même côté bible même côté vie conduite ya bato ba bloko mususu ba discipline ba limite bandi ko bien que ba bêtise ko continuer ba papa na biso akala wana ba koko na biso vi na bango ya komona ba bolumbu ko sokola na ba boti na bango ba bilambe za la quitter maintenant regarde leur vie parce que depuis na bible pekisa maki tala siko ba vi na bango o mona ke no bazala ki bloqué bazaki étouffé bazaki na ba mababe parce que wana ezali babe donc lati liboso mwana ezali babe otie na vie ya mwana siko na lo baboy Cynthia et logo eza compliqué est-ce que ebige presque partout bato bazana na culture wana ya kosokola na bana ya kovanda na oyebike bandako mususu okoya boye so na babimi na bango te ba bango tuna ndako boye misu bana bango na ba bikini en fait c'est que bato nyonso ba mesana kotika la bongo deva bana donc c'est que baloka bana bango donc mindele lokwa baza ba champion kotika la bongo tolo basko neni po bango penande ba champion kotika la bongo et puis ba diaspora ba otala biso na internet ba ebinde ba vivara bana bango donc ba vivara ndengwana donc c'est que ba loka déjà bana ba modisa déjà bana bon siko à part wana c'est que na ndenge batu ba moni po ba mitakala ya ba pasteur e uto tourno na ba musicien en tout cas bato nyonso presque batali yango na frère Patrice Koud apesi ordre ke botinda kana nushenga ava bo juger bango donc yebe na champion kwa kimile bo tutu donc répondre nanu pardon funde pas mestre ah senga Eliane fo funda non merci te recevais toujours peuple de Dieu mais Binomi Balé en tout cas Binomi Balé on est bon kanela ngai non bon prophète soko yebagite fouiller na YouTube au bon eza ko te porte parole ye moko frère Patrice en personne alobi na oh moto nyonso aza nango batinda ngo nano sebe pa ngai ayaka na yango après bongo na yeba nini na ko répondre de azana besoin na mitakala beliane banani ba ser wana mukeni bango nyonso encore ba mitakala ngweza en grosso modo mes frères azo senga na mona bututu après bongo loba ya on a tous les frères et pasteur et apôtre et prophète de lokola mitakala tamul na ba fona ba diaspora nyonso do ba lokami maloba mboka yo merci beaucoup on a koloba ya liboso eza que otuninga question moko na kozonga nango après na yena makamba ba pasteur c'est que ba mindele ndenge batikala na bana na bango bolumbu mindele nyoso te mindele o baza ba vrai chrétien ba yebi yango les principes de Dieu ne changent pas lilobana nzambe changera te tikali bongo soko lata liboso bana olongola bilamba liboso bana mwana kuta bino papa maman en tout cas il faut mwana wana ba lekisa yena ba prière ba bondela pona ye en fait que ba porte mwana wana ezala ouvert azala réclamer na kata malédiction ya bututu wana ti ça c'est de un ba mindele au retour na bon est-ce que bango pe est-ce que bana mababe à cause de la libabe il peut avoir libabe mais libabe na ye ko kokana ya yote yo déjà outi na ba famille za ba coutume combattu o yo kutika héritage maladie ya minu héritage ya famille na bino et maladie ya sucre héritage na bino ba tension zela na silisa nazo ke malembe mundele azana mboka oyo zela malembe mundele azana mboka oyo déjà zobotama azana passeport azana facilité à voyager azokuta musala zela soka tangi azokuta musala na mboka na ye yo sikoyo outi na ba kindoki na ba malédiction o yesu zo moni liba kala ya baboti na yo nde ko même na Brazzaville bakango na bichi ba refoulé yo OK donc libabe bano zela libabe na ko kana c'est que prophète nana saisir yango bien te la majorité ba famille ba vivra bien awa depuis sera ba Mobutu ba Kasavu ba Lumumba batika la nuit devant bana ba on se trouve nuit bazara toujours na ba slip ba sokola na ba piscine ils sont toujours ensemble mais ils vivent bien ba oh kutu ba lata bilamba ba na sokola na piscine na ba pantalon na coupa jean ba onde ba souffrir zela ce qu'on a ebisa yo et loko yo comprendre ça que malédiction lorsque betaka omoni Noé chama mutamoni bolumbu
mais Noah tela lobi soki na laquelle chama mabe mwana nanga nani osunganga lobi so na nuni à laquelle koko zela bon zela kasi on a loba zela malédiction siko a chango likolo ya bana ya mwana ya chama kana yo comme on a bolumba baboti na mais blocage ko landa vie ya bana na yo ozomona école ndavia bana nalobi te papa na ngai muto yo zomona vivre bien parce que autambola na Range Rover mais azawana mala mususu financièrement aza bloqué mala mususu libala ezo simbate mala mususu ngala za na philosophie te que pour muto vivre bien faut tambola na Range Rover non habitant yo ba vivre bien c'est parce que yo zomona bango bazana bandako baza mais la vie comme ça bazana ba côté oyo malédiction wana libabe on ezolanda bango soit mibali bayaka bazwaki batika kaye mais ils ont l'argent yo ebi que même basi ebele ya mbongo tangi ba famille wana surtout landeli bango ebele bafanda na mabala te ebele bazana bango kabo mais bana mbongo mababe bilo musuma c'est faux ebele ba bala et c'est ebele ba bota. De nouveau chez Capache Télévision, ma fille est bien, bah on va chic et mes chic aïe lui sur ma sac, il y a première qualité, il y a bien, bah bien moi s'il faut sac vous voyez qu'on est dans un sac n'a bien, contactez Aimé Chic, aux en Canada, aux en France, aux en Londres, aux en États-Unis, aux en Suisse, aux en Allemagne, aux en Afrique, livraison à domicile en ligne. En tout cas, achat en ligne, les amis. Et mes chic, azana pour la livraison, la bino et basak, il y a Solo, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Nyon Solingi, Magena Tanga Aizate pour les belés, y est à Tekaka en ligne. Et mes chic, contactez le numéro, Bobengaye, une grande dame ou à Tekaka Basaka marque. En tout cas, Bobengaye, vous contactez vos alas de cité, sac Nyon sur la marque. Vraiment, et mes chic, pour la qualité, il y a Solo, P. Bien. Bisous les filles. C'est l'adresse Aimé Chic. Nidité à pasteur Libanda, pasteur Ofalu Kapindar se repentir à Kangana nous penser église parce que à maudire batu. Donc à maudire un an nous bana oyaye parce que webi batu ba otala kaka. Même bana église est-ce que c'est solo ya pasteur na biso laki sanan. Eh Seigneur, tant ba okita la biloko na bazo ebate ki bazana kati ya ko kozwa mababe et surtout que azala qui père spirituel pour na bango pe pour na batu ebele peut-être banyata l'église te mais ba considérer kai. Donc ce sont des abominations oyo kokite ko sala manakati ya église oyo kote ko sala manakati ya vindenge moko moboti moko ata ba pasteur te yo papa moko boye via ba petite otika raté petite moko a ozo vidéo a chaîne internet oyebi na limité maman moko mwasi ya libala abimana papa moko papa wana pas marié femme mariée na homme marié parce que ba signaler maman wana ki non mobile na yo abimana homme marié moko boye ba signaler mobile na yo abimana femme mariée moko boye maman wana landi mobile na ya libala ki ekuta bango na femme mariée tanga menacer bango ali femme wana kimia tikala na téléphone na femme wana ala kimi na téléphone na femme wana ya na parler ne abisi ba bolongo la schéma ba ke ba bundi ba longolongo schéma na ordinateur donc akuti na kati ba photo ya mitakala ya mwasi wana na ba conversation o mbali yeba sola na mbali na yenenga ibisa mbali na yeto bima chérie nanga nanda kuna satisfait te fo yo asala on ba capture de kaka akika na compte Facebook ya mwasi libala wana a publier na compte ya kolo téléphone c'est normal na ba candidat zoua ozomona donc ba garder qui quand même tous ces photos et ça la scandale bana batali ba famille etali. Vous voyez? Donc, ce sont des choses où il faut éviter surtout sur image porno. D'abord, pourquoi est-ce que tu dois prendre tout un travail à publier sur supprimer supprimer. Découvrir qu'est-ce qui est dedans pour éviter d'autres choses. Avant de supprimer, on l'a déjà dit. Non, responsable José Moulumba, les bogas de Birmingham, Jean David qui a mboté, Vebele, lycée à Chamos, donc bango attends, naba na basi. O kabna bandi conseil mbutanga na sepelité makombazo sala. Est-ce que zana wa Eliane te tindela ngana? Donc na émission dégâts mortels. Si tout diaspora de ce que bazana botutu bango tout. Pour biso news total ya unanga si tout ngakot.
Le naïf de nos sougas. On te l'a zambé pour te clôturer. Pour te clôturer, Zaga Bandego batali na ba téléphone. Pardon prophète. Bon moi c'est comme oh ben na ba jeune fille abimana ba pasteur ben en live. So ba ba triple botutu go. Pour moi ba mona rango ya vidéo te ya barrage te ya vis-à-vis. En tout cas bokanelenga quoi. Voilà. Il y a mutu eza ko yebeka eza que na moto ya bimina nganga na moto ya bimina pasteur bazo parcourir danger ya ndenge moko. Au contraire moto ya bimina pasteur azuzo ba risque ya makasi. Dans le sens que omoni ba démon ba esprit mabe onyo sto binganaka. Et ici na meke ko souligner na bana na Nzambe ba olanda biso ba yeba que pasteur aza homme de Dieu, aza mutu, aza représentant na Nzambe, à cause na ba erreur, à cause na ba faiblesse, à cause na ba gaffe ou pas ko commettre na parcours ya vie na ye ya ministère Nzamba pesi. Mais eloko ko souligner makasi eza que na kati ya ba combat spirituel ba démon ou pasteur azo benga na ba esprit wana ezaka toujours na ba retour likolo ba vie na biso parce que ngana za victime ba retour rebellé dans le sens où bondeli pona mutu muta témoigner Nzamba biki les mêmes familles wana ba yeko luko pena na butu ba iso biso to ba famille ya tel osali bon o fongoli mutu na biso pour kombe bandi o lamuki o bondeli ba retour ezalaka maintenant tous les esprits o e combattre non au diable emo pena fanda tele muto batunanga na kangi azo fungola bango soko zoye ndenge ni ba o luka yo les jours où pasteur azo coucher na fille moko boye bandeko ba mana ba pasteur en tout cas pour profiter dans la émission Oyo à travers mon numéro bolé kana ba repentance na bisabino ni bokosala parce que ce sont des personnes au bakutana na ba blocage belé après au mana ba pasteur belé ba balate na yeb mamna lo ba parce que na kutana na bango belé na ba repentance amana pasteur liba les arasouté pasteur moko bizana ye liba les arasouté mababe koma kolanda ye ba makambe belé pour na nini les pasteurs c'est quelqu'un qui est combattu des esprits lorsqu'au coucher na la Bible dit à travers déjà rapport sexuel les deux deviendront une seule chair batu ba koma nzoto moko na libalati batu ba koma nzoto moko kaka to ba sangisi nzoto atano bobalanité au moins to boko man église pasteur ola tsabino baga lo balelo ba komi nzoto moko lukuta ba koma nzoto moko kala ozomona so nzoto moko wana soki ko obimana ba 5 6 8 9 donc koma nzoto moko 10 12 12 14 15 16 namba nzoto moko maintenant lorsqu'abimina pasteur les esprits wana o ezo combattre vie ya pasteur du fait que boko nzoto moko du fait que makile sangani il y a maintenant transmission des esprits ba esprit oye combattre ye banda combattre yo oye combattre yo ba vie oye azo mener wana ya combat na butu yo pe ko kota na kata bo moino comment vivre ba combat moko boye oye ba côté utate ndenge moko lorsqu'on croise un magicien wana sous par rapport à moi l'expérience que j'ai traite de mes petites années de ministère il y a bandeko ba bimana ba magicien azaki na libala moko na occultiste après libala ko kufa ba réalité o ba kutana nango donc to lexa ba on ba délivrance au mona que monto depuis abimana magicien akoma kutana ba combat na vie na ye ka ba pasteur te hein mais ba star rebelle ndenge mona wana zana ba contrat na mulile zana ba esprit na ye sala ba succès na ye au coucher na yo ka pa vie malamu faut comme compliqué il faut malamu vie comme compliqué parce que oya ba homme de Dieu wana ndé neto lobi ya ba petit wana bango ba ozwa ngo en gros modo po yenda za ki se replace mais au moins na suka ya bango suka leki na ba vraie délivrance c'était pour repentance il y a problème té mutako ça ne repentance na sala ki mabe mais après repentance faut que tu na délivrance pour ceux qui délivrance a bien les qualités repentance c'est à 0 ata tout beli 50 fois vie au changer té on a yebi ba fait belé ba mana on a passer vraiment bien tilelo hein bana bango bien ba ida kutu ba tu fort te na yebi bango ba se belé oh ngana bébé bisu ngabo na me bango pa pasteur na yebi bango belé kutu do oh tiens on me pas pasteur ni on va pas pasteur ya tiga le monde trop matata fallait yemba vraiment en tout cas merci Maloma. Vraiment, comme tu as la souka, par rapport à débat, la bûche, ça dit vraiment bien. En tout cas, la pesque a un trop la couple Gary Tama, qu'on a Bundes, et puis maman Nono qui vous. La pesque batunion, soit la nib, soit mota trop. Donc Clarisse Tanga mouye, mimote Magilène Antibé. Et l'autre, autour de l'oba, ils ont un acharnement, ils ont un canne la tête, tout ça. Ils ont un débat. Tous les jours, tous les natos, ils ont une solution. Nous ne comprenons pas. Même prophète n'a lobby boy. En tout cas, on a tiré nos leçons. Peut-être aux gens sous volume 2. Pour n'est-ce boy, il faut comprendre maintenant masanga. Oui, masanga to lobby les anines. Oui, ça m'a dit ngabo, ba bra Congo, bra lima, de ba bofor, ba prémisse, ba tembo, ba tirbo po. Prophète coupe excusez nga na ba kombe belé, ba dopel, ba nini donc ba légende. Biloko wana tout et comme diabolique. Mais so ngena 20 o nini Porto. Oh boy, oh biloko utagara ba carton e utagara na ba fret yangonde
spirituelle divine. Donc toye bara divin soki divin. De toye bara te ko distinguer wa pesa satanique wa pesa nzambe. Mais pour nga eza biloko ya kolia ya komela. To ko mélanger na spiritualité te soki o lekisi. En tout cas wana nde e kotis ko moi tâche moko mabe. Mais ngara ko comprendre ka explication ata na volume 2 et pas prophète o ezaka to bandi. Merci à trop vraiment. Donc on a oloba. Mais prophète limbi sangation na kena moi ba zigzag mususu moninga nazara nga païen. Yoza mutu na nzambe donc il faut comprendre ndenge moko te. Voilà, yozo loba ba passage biblique, mais ba passage biblique ngo to tangi ezo kokana ngo kana makamto sala wate. Pour le webi na ba passage biblique mususu tanga bato kala wana pe bisu bana na bango ba mona na bango ba bulumba par noé. Na kala pe batu bi bana la tala bango bilamba te. Ebele même on va la Bible, bango tout est. Lorsque la Bible parle que Mutokomona Bulumba Babotina était et bandit de omoni déjà kaka après les sumu ya Dana Eve. Nzamba tisaki bango bilamba. Pona nini miso efungwami. Yango monita Moïse aye na loi. Parce que avant la jeunesse, mutakoya ko bala ndeko na ye, bato bazaki mingité. Mais tant bato ba komi ebele, loi yé okobala sunde ko note inceste bandi. Donc bali ndeko no bimina ndeko no inceste bandi, tant inceste bandi, c'est là où ba ke plus loin pona ko verrouiller même inceste et salamate, bato baza même na penser à kozwa mwana nete to ndeko nete pour accoucher na ye, Bible multiplier maintenant ba discipline Moïse aye na loi siko, tu ne découvriras pas la nudité de ton père, de ta mère, même ya mwana ya mwana. Un exemple bali Cynthia, un exemple peut-être kazana mwana wana yoko découvrir bulumbu na été yo pe soza na mwana ya ko découvrir té et puis yo moi si ya grand frère na yo ko découvrir bulumbu na été. Donc à partir de Lévitique 18 loi wana yi babandi ko interdire ko cha ba limite pour ko za lolula moi si vie na yo banini na douche OK ba déjà yo ba déjà que malédiction eza wana net bon en fait voilà le prophète limbi sanga c'est que batuto ba kelu felu pour niveau de lula. OK prophète aussi ça. Alors, donc, à partir de Lévitique 18, c'est là où maintenant la loi, la discipline est bandit. Il y a que Moutako Salaboïté, à cause de moi, c'est un grand frère naïté, à cause de moi, c'est un déconaïté. Il y a un a déjà incesté au péché. C'est que Cédric Lega Kalamba qui est déjà le fait. Mais déjà, si c'est vrai, et si c'est vrai, et que Maramalobi est vrai, ils ont déjà inceste. Donc, il y a un moni ba inceste, ou un to babilo ko wana na baluba, bango ba kesko ba verrouiller, yango na ba esprit diabolique, bazu un esprit ba tche wana pour na ko surveiller muto ayibi asali inceste, azu moi ça bataliba la faux malédiction moko salama, un esprit zo surveiller et puis tiba wana ils appellent esprit diabolique hein. Mundenga za boso za moi ça libala. Ocheka bizna il faut nanda ku maladie tiba we ko yeba mwana bandi fièvre mais tiba we yebi docteur ako ya gynéco asali tout eloko yango pe na voilà bien ou quoi bien yango na ngana zo la classe fora ça la gynécologie seul métier au mutazora tiba outé gynécologie. Même si on va simba, il y a un chef coutumier, non vrai, non, bye. Non, mais c'est terrible. Bon, merci frère Mouta, merci maman Sinakapache, Bandero Balandi, on va comprendre donc c'est au moins pourquoi c'est un esprit où est diabolique parce que sur l'andi na histoire ou quand l'histoire mon qu'on a tribu Luba, babeta kaya Chianda, la fille qu'on a kata mutu bakunda pour que ba esprit wane banda ko landela sco bato donc c'est une histoire où un jour tu expliquer en et uta wape pour que parce que wane esprit ya mutu ba boma bakunda so esprit wana elandela bato so ba bima na ba makila wana eza ba luba nyoso te hein parce que ba luba netio ya côté ya nabo bon nabo iko différencier kaka ba luba ya côté nini wana ba wana penza o sentir kata za ba homme de Dieu inceste tout bêtise et ça la marango eza na ba luba o bazana kati ya ba origine wana o côté na bango c'est que ba luba to mona na ba sex tap bazaya koto pese exemple wana kepo ba yebi ba mikolo ba no inceste zala chibawe zala do c'est ba bezana ngota le kamata zwa photo ya pigu ya nini ya paka ba yebi na bon. En tout cas, le prophète au salon logo te po au moment où ils ont loba na auto recevoir sur les vidéos mzuzu 10 minutes ga fa to ba démission mais je te jure il y en a une sous salé moni voilà bon zambalo la apambola
Ma soeur, ma fille Marlène Ezabou, maman Yumbongo, ma fille Chanel, Boza Ebele en tout cas, Marlène Belotine, Zambalola Pambola Bananganyo sont partout, Bandekonyo sont bazola dans les prophètes Marquis Efrata. Merci en tout cas, comme Nasuka et Bandozande, 2020, Masolo Kitoko, mais ça n'a pas côté, prophète Marcus côté, mais plateau de débat, on a moni déjà Penza et Zamatata. Eza matata ba sujet ko ya ebele Saint-Esprit nde yebisi soto sala na nengo to sali lelo. En tout cas bato nyonso balingi ba mona pe ba contacter prophète Marcus Efrata. A mona ni pena kaza mutanzambe ya solo po na époque mo na zoyeba papa na biso Godem Poi a marape mutoki na Wezna Félix Waze quoi na plateau ya Congo web ke landi biso pe na capage télévision bomoni prophète Marcus Efrata bundi pena na mbutalikasu et ça dit vraiment eloko mo ya bien il faut ezala rabo échange d'idées. Vous s'abonner massivement la chaîne Nabiso prophète Marcus TV. Et ça vraiment qui toque na live na Facebook et des prophète Marcus Efrata. En tout cas, na Facebook, bon s'abonner, numéro na ezawana, bo bengaye pour la prière et puis pour la suggestion mobimba. Merci na Capage Télévision pour le message qui spécial. Ceux qui vont se payer dans bon commenter na c'est, bon comme invité na biso prochainement to ya sur na sujet oyo, ils ont rangé. Ah, Mbokanabiso et puis dans le monde entier, tu vas avoir un débat moto nanzambe puis mo pagano mo pembeni mutalika support to yana ba sujet ebele. Pour les autres sukiwana, merci, bye, à la prochaine, au revoir. Capage TV.